kamuna luz beto koma na tukuvangila kansi muna luz beto babotu tombokele afulwe ki tuizidi mubaka nkuta yitu dia lumbukia mvi papa tuvutu difuna na matondo sunwa mama telamena na mesa sika kutudikila kota muna yani adinkanda okatanga kayekola oko papa unvuata ungana kikina kafoti kutugambudila beto baonsono twadia yani mpo kunsisila kunku kya yani boba tantu satana maimpumbulu voba lweki mfumu katwe gaika ubanata luvuva mkatu mwane tata mwanda velela amen. Mungu tata mwanda velela sitobaka nkanda nzambi munatanga tinikiantete na tema kumoli Exode 17 votu mwini tuyantikititanga munkumbwa se wavova mambu mama mamu wata mono iyave nzambi aku ya kuvaikisi muntiangibiti munzo akinanga kukalani ye monoko kukivangilani kitekeko kakifunsi antotoko kufuka nzambi aku inzambi akimpala masen landu mubana na teye mbandu ya ntatu ye yanya kusadilani nkumba yave nzambi kusadilanga nkumba ni munkatuko lumbu sambanu ye sala salubia kubyabio kansi lumbu kya nsambo kalavo mwana kuwa nkento ko kasielo kyaku kya bakalavo kya nkento kanzenza mpeko wena yaku mungu yelo miyaku kadi mulumbu sambanu ya zulu yentoto yembu yebyabio yena mubyawo vumina saku wazinga lumbu bya bingi munsina kuvana ya byao kuvonda niko kuyanga niko mumfinangani akuko kuzini nani moyo munzo amfinangani aku kabakala poselo kyani kyankento ko kangombe anifo mpundani ko kalekwa resepte ya lingomba zitisa luyalu lwansi kadi kavena luyalu ko lwalembituka kwa nzambi kala kunwe fumu vodiambako kunwe malavu mankolwako kukinani ko vokwenda tala makinuko kuleki mwasiko ye kusadila nkisiko fwete futanga mpaku aluyalu lwansi kulundilani nkwaku nganzi za bilumbuko zaba tambudila mbizaku kwa zaku kulendi dia ngulu vo nkima evo makaku matea na biswa leo tokamati yango na mukanda ya Luti chapitre 1 verset 16 à 18 avotu bakidi sitoyantika munkumbwa se mwane mwanda velela kansi luti wavutula mukuka na kwenda monompengi na kwenda bantu baku ibantu bami
kuuna fuila mono mpengi na fuila yekuna ngina zongi ya ngolo volekwa kina kumpambisa yenge fwa kaka bukamona vo watatamana mukwenda yani walembwa kunleba mukumba se tusam mwanda velela nzambi eto tata kisolokele nzambi eto tata dyangina kuntima beno batatu banlongo mumosi yinge tata Simoni Kimbangu kyangani mpe vyanlongo nzambi tuvutiri mamo tuvangidi mulumbu eki apa kifweni ko impasi kanse dindombele kwange nzambi ame wavila kana mamo mambi mazei mumono mpasi ko asalila mumono fafola kyako kadi nsololo yizili kwa mono mulumbu kikya unu ikulombele tata wasadila mumono wamvuata mambo maku mabaka fulu monantima mya baboba wamo yemono kibeni twalunda etwasalilamo mpasi twabakila muluvuluzu munalumbu kyansuka munankumbwa mbese ye mwana yetata mwanda vilela. Amen. Na bandeko na biso oyo bazwaki mibeko kozanga kondima bango ngamaki mibale kaka nde bakotaki na mboka elaka bele na tina na kondima pamba te ingratitude na bango ya kozanga koyeba nguya na tata nzambe na maemanso asalelaki bango epesaki nzambe mawa ya balo bazalaki na kondima bango ne bakotaki mibeko ezali tata nzambe mutu azali na mibeko azalaka na mibeko epesaka lokumu mibeko epesaka soki totosi mibeko bazali kopesa biso mokona moko na mibeko zomi na mibale ya lingomba tozwi mobeko oya zomi oyo elobi ete bombela moninga na kanda te na bomoto ba différent ezangaka te na kati kasi fo tozala na courage mpe mayele ya koyeba kolimbisa bandeko na ntango tozwa maka na baprobleme biso na biso mpo na ntango nabombeli ndeko na nga kanda na motema ntango molai na kosenga libondeli na kanisi libondeli wana ekozwa esika te epai ya tata nzambe mbala mingi tobosanaka likambo wana me soki totia yango en pratique na kanisi ekosunga biso mingi toleki na mukanda na biso touti kotanga ya Lut histoire ya Lut eza molai te soki tokomona ndenge nini Luta akotaki kati na libota wana ye azalaki mwasi ya libala mobali akufaki kasi na azalaki na yango na mama bokilo na ye kilo alingi kozonga na mboka na ye aboyaki kotika ye nyonso ya kozala esika nyonso ya kopesaki promesse na bokilo na ye ete esika yo kozala nga na kozala nzambe na yo akozala nzambe na nga Ruth ye azalaki Moabite azalaki Moyuda te me mama Naomi bokilo na ye ndai wana ya lakaki na bokilo na ye akitisaki kwa kolia kasi lokola lakaki akitisaki ndai na ye te kino suka pe alandaki ba instruction oyo bokilo na ye apesaki ye prendre en profondeur ezali mateya ya tongo lelo biso toyebi nini oyo mama mwilu alakaki na papa Simon Kimbangu mama mwilu apesaki promesse na papa Simon Kimbangu ndenge pe touti koyoka mama Luta apesaki promesse na bokilo na ye akotika
mama mwilu pe apesaki promesse ete ndima mosala na kopesa yo maboko. Vi na ye ezalaki facile te, me lokola mama mwilu apesaki promesse akomisaki yango kino na suka. Malgré pasi oyo nyonso ye amonaki na bomoi na ye, atikaki te, akitisaki ndai na ye te. Soki tozongi na mama Luta, soki asalaki boye mpo na nini? Po azalaki na bolingo na kondima. Nzambe lokola amonaki bolingo na ye na kondima na ye, bana Israel. Pe kati na ye soki tolandi na histoire, mokonzi David abotamaki kati na ye, akomaki Moyuda. Lelo pe biso mama mwilu pona tina na bolingo na ye, pona tina na kondima o azalaki na yango na mobali na ye, akoti na libota ba santu. Ngai na yo motuna, eske promesse to pesaka na tango bayambaka biso tokomi bandimi ya kimbangiste, totosaka yango, tokokisaka yango? Mama na likambo koyeba kosimba biso tolakaki ete tokolanda papa Simon Kimbangu. Sate promesse na biso ekoma kaka ya maloba, me na bizaleli na biso ezali kokokana te. Mutu azali na bolingo akosalaka mabe te. Soki totangi kuna na mokanda 1 Corinthiens 13 na tina na bolingo, tokomona detail nyonso pe ba critère nyonso o ezali na mutu azali na bolingo. Mama Rich na tina na bolingo, mama mwilu na tina na bolingo, na tina na kondima. Nini nazali kosalela ndai o na kana kosalela ye kaka na maloba, bizaleli na biso ifoto bongisa. Soki totie ndai malamu tokokisa yango totosa lingo po ete tokota na mokili ya sika, mokili ya elaka, po esengo ezali koya, pasi pe ezali koya. Kasi soki ndai na biso tozali kozwa yango a la légère, la bisengo ezali koya. Pamba te nzembo elobi na biso ete bisengo ezali koya, ezali ya kozanga te. Moto na moto asosola nzela nini ya kolanda. Ezali Mateya tongo mokeo Nzambe apesi biso tikete ezala bongo na kombo na tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Totelema tobondela. Munkumbwa se ye mwana ye tata velela. Esedie tokoko Zulu. Bika nkumbwa kuyazita Muzulu. Dia kwetu kalumbu kalumbu tuvana dilumbu eki utuyambude na masumu meto bonso bonte beto mpe tuyambudila ngapa kutuvanga ngembi. Kututwala ni mumpuku munuko kantu tana mna nkwa wambi kadiki yako kimfumu yengolo yenkembo yenzitu sumu mvu ya mvu muna nkumbwa ngese ye mwana ye tata mwana. Amen. To sing Talankento wanduka, talankento wanduzi, talasalu kikasimba kealwa elumbweki, tatanzambi tukula kwa mvuluzi, imamwilu wangu dia mvuluzi. Alu kikasimba ke tatanzambi to dele talazola kwena nzambi munakanda javwezoka watu songelewete wazulu diampa bukavutula moyo kwanza biwasedeto muyeluselemi kakembo swanga yo kwanza
Yerusalemi ka ya AFKI direction générale sanza ya mine sanza ya avril mobumwanko jeudi le 23 avril 2026 tolandi Moïse mokapoya tukumi balenzi la yambo kinozumi na sambo atangeli biso mibeko na mwambe Exode chapitre 20 verset 1 à 17 et Ruth chapitre 1 verset 16 à 18 ya tata mokonzi wa bule esengami na honneur ya papa mokonzi wa bule na concert pona kozwa programme ya mosala communiqué etiami loboko na papa batata pe ba maman bilenge basi pe mibali muka mikolo etikali ya kotanga pona molulu monene na biso oyo ya le 25 mai 2026 tola muka na pongi to bandaka deja kobongama pamba te réussite to elonga na makambo nyonso ezali kaka na kobongama préparatif tango yango oyo epesameli biso po tomilengele déjà na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais redevance po ete fête na biso eleka malamu ngo ya ntsinsani tobosana pete komema biloko nyonso oyo kwanga fufu manioko ndunda pondu Mades, poisson de pas malunda mamisiple, premier vice. Il y a 3 secteurs. Et c'est membre nyos, il y a presque une kamba. Nagomonana, mokolo molelo jeudi le 23 avril 2026, sima ya lo sambo ya mutu mokote azanga, boyebi malamu nabiso, bamu nabiso, banso. Par le directeur national et le 30 avril Tokozala na formation qui lundi le 20 avril kino le 26 formation ezali kaka na esika totangela puis inscription ezobanda na 8h kino 13h na ba compagnon routier nyons le jeudi le 23 avril 2026 na ngonga côté azanga boya koyoka mbela euti likolo boyei malamu na bino banso pour la coordination nationale signage et longi poete bakula na le 12 octobre na bango porte ya bureau ya papa longi ezali ya kofungama toyeba ete malongi esalaka 6 mois Momambu Jean Antina ya milulu ya le 27 avril 2026 toyeba malamu biso bandoi ete tolambaka ya fête na yango sengami na chaque ndoi apesa mingi penza tosepelisa mama na biso boti na biso bosunga biso ndenge bosungaka biso
tango nyonso. Signé Révérend Akilimani Diangenda. Sengami na bazwi nzembo ya nkamba. Tukilunda mumfumu chaque mercredi pe vendredi esika bokutanaka. Sima ya ntsinsani ya mazuti ya tongo pona versement ya mbongo pe bikateli nyonso na $10 ya misala. Soki omoni yete pe soki bomoni ba recouvreur te bokende epai ya tata Dolo Mathieu na Ville Sainte. Baye ya ba section Loulou Tofet, il y a le 27 avril, Boluka, Maman, Clémentine, et Sika, Koreki et Fandak. Tous et l'équipe Beka Kotumba. Signé Maman, Clémentine Mukilunda Mfumu, responsable. Direction nationale, il y a Bana Banganganzambe, Bana Bakengi, Balongi, Basel, le pasteur, les aliko sala rappel était, biso Bana Banganganzambe, Bans, to Salaka, réunion na biso, Mokolomo mardi, pe samedi na tongo sima ya lokumu ya nzambe na biso pe ntsinsani ya mazut nde banso tokendeke na tribune ya moke ya preski soki mbula ebeti nde tokotaka na tribune ya monene. Deuxièmement, mercredi nyonso ba maman bomemaka bapau na bakombo machete biso banso tokendeke kolongola matiti ekomi mingi na chantier na biso. Troisièmement, bikateli pe ya milulu mia le 15 novembre esi eye tomataka na réunion pona koyoka programme signé Papa Jean Mulundu Bernard, président national. Ba mama mafola défilé ya biloko défilé ya kwanga pepondu oyo tokomemaka ekozala dimanche le 3 mai 2026 ndenge bosalelaka tango nyonso ndenge wana kaka mokolo yango bokende kotika koni na ndako ya mama olungisa Fatuma pe kotoka mai pona kolambela nde mama moko amema bakwanga abongisa bakwanga mibale ya minene oyo akoleka nango na défilé. Nécrologie ngai papa Ngwashele Biyanga Mata Mashi Ngabo na zalina sango ya mawa ya koyebisa lingomba mobimba pe groupe ya Faki direction générale était na bungisi mama Moboti na kombo ya mama Mweshi ye akufaki mokolo ya lundi na ngonga ya 1h na hôpital ya Masensa Kiunga ya Yanda ye azalaki mosali kuna na nutrition na weno nzoto ezali na morgue ya Gombe Matadi. Vendredi le 24 avril 2026 bobimisi ya nzoto na morgue pe samedi le 25 bokundi na malita ya Ngombe Kinsuka tosengi lisungi ya mabondeli tokei na kopesana mbote Faki omilengeli. Tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso, recommandation ya papa Nkutakani ya Kanda, yazali protestant, ya CBFC kuna na Kimpese. Recommandation ya maman Grasa Tandiba Futida, yazali sympathisante agent ya supermarché à outil na Kinshasa. Recommandation ya maman Wonsa Kinteba yepe sympathisante à outil na Kinshasa. Recommandation ya papa Kamba Cédric sympathisant informaticien à outil na Kinshasa elongo na 5 enfants. Psikanyon Sobozwami, botelema tukwa upesa bino mbote. Faki sepil sabango.
kopesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda tuyambi pe bimbangi kamwa mingi ya bandimi. Bato babandi deja kokota pona molulu monene mo le 27 avril. Awa tukoki kotanga ngote tusengi bolimbisi nde oyo nyonso ayebike yake na kimbangi atelema tukokopesa bango tukokopesa ye mbote elongo na bango tusengi pe na papa Chika Mbaka ye azali concierge auti na paroisse ya Lobilo kuna na Bena Dibele atelema tukokopesa ye mbote. Kimbangi ya papa Mamonekene Lutonadio, Yazali diacre, évangéliste sectionnaire, auti na paroisse Badiadingi, cité, kunana commune ya Selembao. Kimbangi ya papa Motane Bakombo Dieudonné, Yazali diacre, président provincial ya Asa Nebiki, auti na paroisse ya Banga Bola. Kuna na Pujala. Kimbangi ya papa Mondombele Kweli Michel, yazali diacre secrétaire de territoire, auti na paroisse Mobati. Kuna na Buta na province ya Bazuele. Kimbangi ya maman Iolo Angèle, yazali diaconesse, auti na Masisia. Azali évangéliste ya Masisia Afki. Kimbangi ya révérend Ngewanzola Vakanda. Ye azali pasteur de poste auti na Nazareth. Ye azali pe chef de groupement. Kimbangi ya révérend Tohanga Mangenda Dona. Ye azali chef de bureau chargé de l'éducation auti na paroisse ya Demba Funji na territoire ya Lodja kuna na province ya Sankuru. Bisika nyonso bozwami botelema kwa kopesa bino mbote faki musique. To bongsa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo jeudi 23 avril 2026 maye toyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle pe babeko, tolemba te, misala kati na Yeluselemi, potongi nkamba pe tolo na tobokola.
Lobi na banza totangaki communiqué to libengami ya ba chef de mouvement, association, service, ba groupe na banza ezalaki na lotomo ya ye moko tata mokonzi ya bule na nzela ya papa conseiller direct papa mfumu mbanza ete bino bakonzi ya ba mouvement, association, service, ba groupe bokende bokutana na bakonzi ya département ya DKJEP kuna nde bokoyokela nini oyo tata mokonzi ya bule asali na yango posa. Me toyebi te lobi mokonzi moko kaka atosaki, mokonzi ya faki. Bongo biso ba groupe mosusu tokoyokela nani, tokotosa nani? Yango basali rappel lelo oyo bakonzi ya DKJEP bazokozela biso makambo nyonso tute esengeli tolobelaka yango awa na mikro. Bayebisaka biso mankaka mampumpa na kwe bayebisi yo talaboye talaboye talaboye. Totie eliki ete oya bengami mokonzi ya mouvement, ya association, ya service lelo oyo okoluka partout moyen possible bokende na bureau ya DKJEP po ete tokende komiyokela na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe tokotosa. Dimanche le 26 avril yenga ya suka na sanza oyo ya avril inabanza orientation tozali na yango yenga nyonso ya suka na sanza tozali na ntsintsani ya batata na bamama, ntsintsani ya batata na bamama netoyeba komibongisa batu na batu tosala makasi tosepelisa nzambe na biso. Esengami na ba chef de camp ya Ville Sainte, ba pasteur sectionnaire poste Zumbu territoire ya Luozi, ba chef de mouvement pe association bobosana te lobi déjà tokomi le 25 du mois devoir o tozali na yango malamu toleka tomona déjà comptable ya Ville Sainte na tina ya ravitaillement po ete biso pe tozala en ordre. Awa tosali rappel na bambuta ya la surveillance pe bambuta ya korali ya Yelusalemi toyeba ete ekateli oyo tozali na yango na ba groupe na biso $10 to €10 na surveillant moko $10 to €10
na moyembi nyonso moko moko ya Yerusalemi mikolo ezokende kosila pamba te mokolo ya suka lundi le 27 avril tina wana yo tata surveillant mama surveillante soki nano okomisi kombo te tango yangoyo ezali ndenge moko na yo moyembi ya Yerusalemi tango na biso esili biso batu tozali na bana na la surveillance to bana oyo bayembaka na Yerusalemi biso ba parents tosunga po ete bakombo ya bana na biso ezanga te mapamboli balukaka yango na makasi biso pe ba maman milulu na biso ya le 27 avril yango yekomi na porte na tina wana verifier bikateli nyonso oyo ndenge tozwilaki yango $10 ya misala kado orgamad bakado personnel tobosana te tokokisa pamba te deja lundi tokoti na fete na biso biso pe batata totika ba mama na biso te topesa bango maboko esengami na ba artisan biso ba oyo tosalaka misala maboko kuna tomoni ba tailleur ba menuisier ba charpentier bref biso nyonso tosalaka misala ya maboko le 1er mai ezali date na biso yango wana biso pe basali biso rappel pamba te on dirait tozokolala pongi tolamuka pamba te soki kaka tolekisi fete ya mama mwelu immédiatement ekozala biso yango wana mutu na oyo musala osalaka bongisa pamba te tolakisaka mutu na mutu échantillon ya musala na ye oyo asalaka esengeli biso pe mokolo wana totombola yango ndenge baninga nyonso bazosalaka na bamikolo na bango nde esengami pe na biso batu oyo tosalaka bilanga biso pe tobosana te tosalaka mosala ya maboko yango wana biso pe na le 1er mai wana tomatisa milona na biso bapondo esopana bamanioko bakwanga fufu makemba bambala pe bongo na bongo po ete toya kosepelisa nzambe na biso totie elikia ete kuna papa president azali kolanda biso na bokebi nyonso tongo ya lelo sima ya ntsinza ya mazut nde bandeko na biso ya Ilebo na secteur ya Sud Banga bango nde bakosenga bolimbisi pe basengaki na bandeko na bango oyo bavandaka na nkamba toya kopesa bango maboko pamba te bango nombre ezali ya kokita kasi elongo na bino bolimbisi ekosenga makaka ndenge touti kolanda epai ya papa secrétaire lobi tokoyamba banzoto ya bandeko na biso nzoto ya ndeko na biso papa Miskas pe nzoto ya ndeko na biso papa Nzolela ye azali volontaire abandaki koya pona misala na kati na Yerusalemi etango bakome na Kinshasa mwa fièvre ya muke
pe ememi etina liwa na ndenge tolandi communiqué ya bandeko na biso ba musicien. Papa Jean-Claude nzoto ya mama na bango yango pe kobima na morgue lobi na Gombe Matadi pe banzoto nyonso ekolala na lukengo po ete ekundama samedi na cimetière ya Ngombe Kintsuka panza pona maye o tobongisaki na mokolo mwa lelo tosilisi boye okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozongi pona bopesani mbote faki tomi bongisa. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozali na ordre de mission ya ndeko na biso Dr. Loanga Konga Jospin esika yo vandeli na baninga oyo bozali na bango lisanga botelema po ete biso bandeko na bino topesa bino mbote faki. Tika tobongisa maboko topesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo bandeko na biso bokoki na bino kovanda tuvyokele kumbote ya Ntsuka tangu tutelemisanga sedieto tuena kintwadi ye sedieto tata Mfumu Mbanza tata Nluengisi tata Nsongya Nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbukia unu tata Mfumu Mbanza vwendi yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonsu boka sisula kyo yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalu tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana toa uvana kia mbote fai.
kubika twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda vilela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda vilela Tulendele kutovana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedieto sikatufuku dila samu tozongedere e avovameno muzingu kiame enzilam unzambi tombanga enzambiame upuluza umupila mpasi tozongedere e avovameno muzingu kiame enzilange unzambi tombanga inzambiame simfukamene pasisamenge yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelila enzambiame simfukamene pasisamenge yezo undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelila undoloke mumambi mama yemfumo yasikila munzwa kuyavelela. Tusamba muna nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela lumbu kyakya le 6 avril bonso widu muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatuza kwa fila kutwena mwana kusukliso pasifomala wana menda betela mfumo eto sukliso nge bazola vuluza muntu watambudela lufala nsoni wakoma fana ntiku mosi emivi ndu mosi mubato makusevila kantinge kwa futula di mosiko kadwa sola vanga kaka momola wiza na esedi aku mpasi muntu kafutuka kaladi aka muntimeno moma onso no mavanga mamukumake beto bambi tutomeneza ya vongezo lufutula beto bantu twakala kufa kimosi kokukalanga fa kimosi ebanlongo mumfutuka kukuzulu wasonga makala aku kwa balongo kibaku uwabasonga luzololo aku uwabafila benda munza ya mvimba bakitula wapaka nusemi nkuikizi mwanda velela swa kulumuka yesu akaleno kantika lukunza yako
mpofazena momo kanda moto muina ngazo mulumuki akele 6 avril tata nzami mfumo to skliswe tata mwanda velela tuzedo vote no bafila vana meso meno kadi tuvanganga malule mbolozo langa tufuisanga bisadi beno nsoni ye tufuisanga malakani kena tufuka meneva na malumeno mpaswa mona lemvo eno tutone nembize toka ninza mvimba niku mpasi tateza zaya ngeke tonani utuvisisa kadi beto zaya kimwana kaka mukuma kia mbizeto talabifu kubitu sakidi lufwa zimvita bimbevo nsatu ye mampila mumpilari yaka beto katune tinu kia nkaka konge kaka iswa munu kieto ututani na kadi tukondolo wankaka lenda kala kimpovila kieto vawena utusundisa mumvita zineto vanza simadilu keto mfumu kutadi masumu metoko kadi tuzedo vange mfumo tuskliso dwafila vanti mpasifu beto twabikwa bana banzambi ija tulombele lufa munza ya mvimba tukamu Afrique, Europe, Amerique, Asie, ya Oceani. Ndio afaka fasala tedi fanantando tedi anikodi lemba kunkulwa. Tumweni ndamu zankaka munzaza kinu kaka muna wise ka bantu bankaka. Muna kumaka kisole la kimpofila mukubadi atsa. Jode na dampasi benere yake adimpe. Kadibwa bafuti kutunwani sa. Bete tunavonda sana. Tululombelelwa tukatula moma monsono. Mpasifo lufa muluiza munza ya mvimba. Mpasifo makande zindinga twawiza na imomo tusi yekula kwa beno batatu banlongo. Muna nkumbu ya se mwana yetata mwanda filela. Yankano muna wantu wachona Diano di langa ikeko ka Onzambi zoriaso kami Kwisa ke kwisa ovanza Kwanyo nawe na yompasi Mona wa ukariri okuyanda langa kape onzambizo yatsiona oyanda langa mosivana pena omvala isu ya tolo kanzi wa vumbula kayo kana voantu bekangwa kanzi zambi kekangwa ko kadinza biwasero ka kwayeto watua amen. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wa velela amen.
Manama Ngi Kunanting Mpongi Antitusu kwa tata Dwangis Kulula Moku Batata iba mama kiambote kyoto awe tukolele betompe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso bile ya bongo bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba pe ba programme nyonso Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela biso moko tozali komona na miso ete tozali komilengele na ntina ya fête monene ya le 27 avril elonga ya mama Mwilu 105 ans ya existence ya Lingomba tata Simon Kimbangu makambo nyonso toza komona na sanza ya avril biso nyonso tozali bandimi ezali kososolisa biso nini elingi koloba ete l'an 2026 ezali mobumuko ya mapamboli ndenge ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani alobelaki yango mobu oyo ezali komona nete makambo mosusu na mondimi nyonso ntango akomonaka ete makambo oyo Nzambe alakaki biso ezali komonana ezalaka nde na ntango wana tomipesaka mingi na mabondeli tozali na mikakatano ya ndenge na ndenge ntango mapamboli ezali koya na ntango wana fo toprofite ete tomipesa na mabondeli pe mikakatano nyonso oyo toza na yango ekoka kosila na biso solo toza komona ete ndenge nini fete monene kasi mvula ndenge nini bato bakoyela eza bolingo na ye mama Mwilu tolobaka ntango nyonso na fete na ete akosokolaka biso boye te nde azali kosokola biso na molimo tomipetola tomibongisa po ete milulu nyonso eleka na kinya nyonso ye mpe ayokela biso mawa ntango mosusu apesi biso mvula ntango mosusu apesi biso moi po ete oyo mpe baza na nzela bakoma na kinya nyonso yango na tongo lelo moi tosala ntinsani ndenge ekozalaka ntango nyonso ekozala te na se ya mvula tokotia basani nyonso ka okoki oyebi ete obombelaki yango mwana Nzambe na yo tia na sani soki tosilisi toweleli kokoma na bandako oyo tomoni ete moi tokoma na bandako ezali nanu te na ntina na mvula
baveranda ya temple to temple ezali tozeli mvula soki esili bongo toke na bandako tokɔta na misala oyo tokokoka na mokolo na lelo tosilisi bona tongo lelo nkombo tata mwa mpe tata molimo santo amen. Mukunda Kulantin. Kulula Monk. Six of them. Two. Voilà, biso banso tusipe. Osili kolanda mayema so bauti kopesa biso na ntongo ya lelo epai ya papa conseiller curé papa André Menza Kiangani biso banso tozali tapaya te tosili bongo kolanda yango na bokebi banso sikara toleki na oyo nyonso yo okoki tia na sani ezala $100 $50 $20 $10 5 000 francs 10 000 francs tia na sani. Sani ya batata ezali te, sani ya bamama mpe ezali te, sani nyonso ezali sani. Toleka batata toleka bamama nyonso yo bongiselaki nzambe na yo ezala 20 000 francs 10 000 francs 100 000 francs franc congolais to franc CFA totia na sani. Toleka batata toleka bamama ngonga yango oyo tosalela nzambe na biso na esengo. Tosalela nzambe na biso na esengo nyonso yo bongisaki yaka kotia na sani. Nyonso yo bongisaki yaka kotia na sani. $5 000 francs 10 000 francs 5 000 francs 10 000 francs. Nyonso mbongo nyonso mbongo nyonso mbongo obongisaki $100 kozonga na yango. Nyonso oyo yo obongiselaki nzambe na yo tiane na sani. Sani ya batata ezali te, sani ya bamama mpe ezali te. Lelo bolingo sani nyonso ezali ya biso.
ntongo ya lelo tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tusamba. Munazola kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela. Fumo tufukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa benu batatu bandongo. Muna mana malukwama kutuvangilanga mnantangu za onso no matuvutudilanga matondo. Beno lukutubanzi lukutulundi di munafuku wa mvimba. Munazola nkenda zinituzuluwaki na muntemo wao. Utambu di long di tuki munankanu tetanzamu wa vao kwa dineri tunkuta munamwini wa mvimba. Esa lukenu pika ntungulu kimonekene. Tangu yifweni pasuta kota muna pisalumina bikuba mane. Luzolo luangita tanzambi ilua ulumonekene. Mumonavo. Lutunokesene mvula ya luvuvamu. Luvuvamu tutatomba munza ya mvimba. Kalivo tutadidi munanza ya mvimba. Sungula ko munansiza mputu. Zimvita. Munabeto tena munansilu luangita tasimu kimbangu. Maonso no tuwa sikulu swamo. Kadibeno vo lumwini vo nkinda vo misaki di disonge le vo kitinu kia mazulu kifina mane. Bika vo la siami salu kuikulu loeto mpasi vo tuwa nunga mnadiambu dina tuvetambulila. Utukatila muna mvita zuza onsono la kutuwana luvuvamu. Tuka muna kontina za zitano. Afrika, Europe, Amerika, Oceani, Azi, mwawonso no tulombele luvuvamula yala munza ya mvimba. Voto tadidi mpe kuntia kivuila, RDC. Na te yeunu kiki kuna est, lakini kaka muna mpasi. Mana maonso no tuze hivyo ndio nguiza ni zola kukondolo. Lukutuwana zola pasi vonza ya vuvama. Tutukatula muna bimbevo bina bikondolo betela. Latuningi kina mfuilu. Ya kutuana mpe bana sibakalidaka mpe misadi muna mpatu ya kitata mwanda wavelela. Mawonso makondolo muna yetu lukutuvangila mo. Muna nkuba manuzina yetu za le 27 avril. Bana bene muna nzila mfumubika vula batu hadisa baluakila muna luvuva mo. Lumbukia unu kia wonso na tutule na mokomelo kututani na muna zola kwa ngese kwa mwana kitata mwanda wavelela. Amen. Twende nukia mbote.